sur ça l'interview dans UDPS. Keba. Nazo pekisa on a yebiso na pekisa yo. Keba to sala ce comme mabe. Comment image? Oh comment que no loko kenu na poule ne soto sala mabe Keba. Commandant. On va filmer cité. Quand il y a sur ko sala loko monte na comme UDPS. Yo finga chef de l'état au sala biso bana comme papa longola yo. Yo aussi comment on appelle? Yellow ba ça c'est quel? Est-ce que vous croyez que ça c'est... Oh là tu es l'ambassadeur. Comment vous pouvez avoir peur d'ennemi? National, chasse. Fils Moukoko. Bonjour. Alors, Toza Léon a parlé du peuple, Tomoni, Batoubaza tellement ébélé, puis Tomoni, maire, Ezali bien pour président de la République déjà, Félix Tshisekedi d'Azali Koya. On a mis un message et puis on a marambozo les cas. Bref message, c'est que FCC va se déclarer disqualifié. Bango Moko. La politique de chaise vide ne paye pas. Le président de la République va recevoir le serment de juge. Majorité populaire Tozawana, ba juge ba okot en fonction. Va démontrer que la justice est vendate pour basala ba abi, ba boma batou, basala ba crime économique et crime social. On est là pour soutenir le président de la République. On en parlera d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Alors merci fils Moukoko. C'est comme si Boyo Kaniza pété à on est au moni maire dans les habités. Non, Naza Bomoni travaille en mobilisation. Oh, Tosala qui ça va aller. Merci. Problème est de mobilisation, Bazana avec retard à compréhension des choses. Donc,
Partout dans le monde, na Elenga Congo TV, chaîne Moko, na Katia, République démocratique du Congo, tous vraiment awa na palais du peuple, place président de la République, Félix Tshisekedi, azali vraiment awa na Katia palais du peuple, tous vraiment na bandeko ebele, la police pe kolobate. Tous ndeko alingi appelle sa message na Elenga Congo TV, de ba vraiment eloko nini ekoleka lelo na Katia République démocratique du Congo na palais du peuple. Mbote mwana mboka. Mbote noko. Na monyo ana palais du peuple ozali koloba, ozali koganga na lingi sikoyo oloba ngona micro ya Elenga Congo TV pour population batondi tellement ebele na palais du peuple. Donc noko nazala loko moko to lobate pour ba imero yo donc ezaka bien te mais donc na système agakuzu na raka busy. Sikoyo kalikile sikoyo via Calamité fait Azoya. Ce que tant qu'on fait Azoya, bisous déjà tous alliés. Donc ce que tant qu'on a nommé, on se comprend tant qu'on a nommé pour du bon. Donc beaucoup y a été dans des gens qui ont été qui na kaga bis na kaguzu. Donc beaucoup y a été. Donc nani bako y a été to comprendre kakaguzu. To comprendre ta zone nommé banani. Yo monité mutumo. Donc yo monité mutumo kangela biso kaguzwa. Donc yo monité que mutumo kangela biso kaguzwa. OK, bon rêve donc il veut rien qui a boyete. Donc ok, bah mamni ne salamate. Wana nani yango yo polo ko yo yebite. O mezo kokolo bato. Lo batere ni mabunda tena lo banani. Asali nini? Siko bunda it. Siko wane ko misko yo gagu zuna kaka bizi. Noko toya wakaka on a pe toye to nommer, to nommer ba juge na biso, ba juge ya mboka ba prêter serment na kati ya palais du peuple awa. Donc tozo c'est la épée, tozo c'est la bango, tozo c'est la liemei béton. Yemei béton. Donc yo tato kangi ba cadena danser donc yo ngala yo loga béton. Alors président a nommé ba juge mais tomoni des gars ba minduki yo etondi awa na ebité ezali kamuni guerre ou bien ka pona sécurité population pour tomoni bana moura tomoni la police ba minduki pendo ebimi bimia na ebité soki li kamuni. Mais noko nazo ebisa yo esika mokonzi ya monene ya mboka ndeti Congo batu misuba kama babi guerre ezo sala malelo bendenge nini guerre te poli bazawana pour sécuriser biso bazawana pe ba sécuriser mutu yeme non liboso non béton Félix Tshisekedi Chilombo donc prêtre oyo tala na kolo ba mingi te donc na kolo ba ke volcan mo panzani. Alors merci Volcan Panzani mbote ndeko. Alors na lingo pesa message batu batalo na Elenga Congo TV lelo eza koyinda awa na palais du peuple. Merci ndeko journaliste na mutuno tuninga kitoko. C'est toute la première fois ndeko ce qui m'a kamana biso soko boyango kendo sala recherche. Tango sala recherche ko pesa raison. C'est toute la première fois dans le monde que nos bagistes vont prêter serment devant le chef de l'État, que nos populations congolaises accompagnées, c'est ça la beauté de la démocratie. Et là, quand nous sommes dans le monde, payer belé va quoi prendre en haut. Voilà. Payer belé va quoi prendre en haut, je vous dis. En plus, et là, quand nous sommes dans le monde, nous sommes pour nous cochiter, nous sommes dans nous sommes Janine Maboundo, tout ça niveau moko. Nous sommes président parlementaire de. Tout ça niveau moko. Président parlementaire debout. Il faut immunité. Tout ça niveau moko. Il faut Congo mobima va sécher. Mais pour la nika Janine Mabunda asalini na lingi to éclairci ba trois autres. Et là cité mon frère à moi. Il faut toyer banana ça congolais non ça congolais. Beauté. Janine Mabunda. Soka salaki congolaise. Du sang à cause de l'acte parce que bango basa ba invité
devant chef de l'État, constitution est claire. Professeur Mbata la qui ça constitution lobby na RTNC. À lobby bango baza ba protocole, baza ba invité. Ouais, ba benga on parler du peuple. Bango baza le col ba invité, baza représenter biso population, peuple. Bango il faut baza la nini, baza la mais ceux qui bango baza te constitution est claire. Société civile ne va pas représenter peuple. Bango lelo ba rozalato ba rozalate. Basalate mon frère. Nazon ici Bajilio ba prêta qui serment mi balé. Alexis Tamouamba na Belgique, Janine Mabunda na France, c'est salama ou bien salamate devant chef de l'État. Ozo mona tege moko zo tembola na désordre nani mokonza zo ebana te parce que FCC na cash boza ko sanga na mbutu ti siko solution zo mona la te. Ouais, so le lobby kenon ba kenon nani mukonzi savoir toi que na logique yo lingeli. Ce qui Kabila za mukonzi, qui se garde za mukonzi te, ba juste pas prêter serment devant Kabila. Total. Mais babi mboka kunezo te kama koto moka ete kami wapi rolingo zongi sanga na histoire nembwe na to osala mission na Jean-Marie Kassamba azolanda nga bien ayebi nga très bien parce que na banga eloko te tokota ba makala tokota ba aner tokobanga eloko moko te Jean-Marie Kassamba ayambaki nga na répondant ke makamwa minembo mais nyoso tous fini Félix a beti bango karo problème na biso to sana na Congo esanini bato bazo sala politique ya haine Ozolanda haine. Mais vous ensemble. Tozana au moment du mariage, FCC cache. Eza kitoko. Eza diplomatie. Ozolanda en tant que nga président, na rolo bateke eza mabete. Mais bino bokoye ba conséquences nango. Na lobelango parce que méchant eza mingi. Moi na lo bakuto eza troté. Mais lelo pe la muka ba sepelite na makambo même ba PPRD. Qu'on nommé ba juge boye, ba misu bazo sepelate. On dembo que ça divisé. Côté population alandi la muka, côté alandi nani, côté alandi nani. Mboka ezala bato belé mutu na mutu azolanda bato. Il appelle ce FIFA. Partout pouvoir FIFA. Kabila Kaya. Fayulu se ne kondenga na zo ebisa oboto sa na démocratie. Démocratie bakangaka mutu te, tika mutu asala sentiment na ye. Parce que démocratie Félix a ko fandisa na état de droit, tout le monde est libre. So mon mutu qui pas Fayulu. Où est le problème? Congo esa monnaie dans la carte constitution. Trois bazo ou dans le parlement. Trois il y a un président de la République, trois bazo ou na nini na conseil de magistrature. Ozolanda place ni mabe sa wapi. Tango bazo prêter serment le lot trois ba commune 9. Ba kei na faute ba bimisi mu conseil na bango parce que jusqu'alors cour constitutionnelle batikali ko sécher atate. Depuis départ ya Kazemeri, Hippolyte, il n'est pas azalaki président. CGT pourquoi? Ah, parce que bakoka quitté. Il faut bakoka le 9 pour ba sécher. Constitution est claire parce que on va interpréter comme beko ya moka. No monde le ne bazo kota ba komi 9. Ozolanda ne ba bando ko sécher. Ozolanda ne ko pona ko chiter. Kabila message ne soto osala ki lobinga na yokaka. Ndeko message dans ça là. Kabila kutana kina batu na ye bazalaki na réunion na Fikini. Bokutana juste lobby na 23h na Pacific Hotel na Montfleury. Tolanda kinyo soto au lobby mais grâce à Moussad Dieu soit loué. O zambo ka béni qui sait que du so bundi so koku avant. C'est comme ça. Glody Diasika la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Bébé, t'as la conduire sur Mélanie. Mais bébé, c'est là qu'il faut te l'engager. Quand même, après ça, il y a l'adresse, il y a un château rouge. Je suis allé pour la somme à produit. Et puis, la somme à moi, la critique à battre Bicolo. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. La même chose que la Sonia Rosokolana Baninga. Système est comme une choc. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bengi maman Nicole. Mais parce que ce soit qui est un téléphone, ah, tout pro batté qu'il soit produit sans étiquette et puis bah ça va te Bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond, il y a mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Mano, ayamio na téléphone, ndesomba. Soki ayamio te, kosomba te. Voisin, moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère.
Plateau de batterie à fond, donc le fond d'Anania. Et le vrai est là. Produit Awatosa, original chez Manicole, Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatosa, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole Ndekolo Masolo. Ngangata formé monanaye, abombelaka esekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga, Manicole yaga. C'est ça la démocratie, mon frère. Au moins, dans un régime à dictateur, le long on a posé une question. Kabila Azar, président de Kabila Azar, niveau Mokona, Nadjem Sami Jamal, opérateur économique pendant 18 ans. Ce qu'on a démontré, on a démontré. Yo somonique, un président, il y a la République, qui non aux sortants, au Bomi, maman, il me pose ça la chéji. Moi, si n'a Bomi, abomi au gamin ne poisson légal. Oui, mais ça va être président, opérateur économique. Mais Dieu soit loué. Tu communes à 6 mais à Keno, ça soit le bas qui lobby. Ceux qui vont nager dans la fleuve, montent à 4 c'est pas nangate. Bon, ça, là, on a 4 à fleuve. Merci, merci Bandeko, merci Ndeko Ningo Baksasouni, Elenga Congo TV. Bon. Vous en avez plein de peuple. Les lois Koïnda, donc, comme on juge le président de la République, Azoria déjà. Ndeko, ce que moi, je vais pour un sentiment. Baine pona elengi ya Fachi beto musala azali ko sala donc Fachi azali lokola pourquoi suyo mais afuli mu pepe pona nini onin oyo eza mibeko bango bazotanga tolo banalinga papa eza mibeko bango bazoloba président de la République azo violer ozoka bazbana ko protéger nango kanambe Kabila te kanambe ndeko to benga mutuna kombo na e o soutenir chef de l'état toke yango na lobi bien on a simbieza mibeko mboka soki lelo nga na kati misala na ngai na yebisika oyo esengo oyo nga na lala kina ngwe pina butu na mona ki pongiti na zaki penza ya kufanda na kiti na tsambela nzambe tongo etana noki po etengana na kende ka parler du peuple soki lelo bango ba yete ndeko na ngai pona biso peuple congolais tozo mona ngwe lokote parce que ata mabunda ye ata mabunda ye ata tambwe mwamba ye metango ba jijana ba bande pété segment et c'est ba otala mabunda et c'est ba otala tambwe mwamba bako baluka ba pesi bango mu Congo bazotala nde Fachi bako sala déclaration de vanani mais likama minduki otomoni wana na ponga bien minene bimi ya bana mora lelo bana bake ba classe minduki bimi bele boye laksinini guerre na mboko bene te monsieur le journaliste okoki ko banga minduki te minduki wana ezali pas senga minduki anande na est kende te papa ce que na le bien ce que ozo sala baje na tiki na ko pesa réponse na moment oyo eza ya koyinda yango zoyo ka balobeli bino pena bino ba journaliste bozoye bango bo pesi biso ba image ya mwana mwasi au États-Unis azo pesa ba militaire ba kashine mais zalaki kashine te ayaki nena matu. Alors merci Elenga Congo TV bandeko baza tellement belé tozo image ya palais du peuple ndenge ezali vraiment population bazoe belé merci na Sam Kunku ozotala biso na niveau ya Londres Sam Kunku toza vraiment na palais du peuple merci na maman Anto Alut Antoinette toza toujours na palais du peuple poto Samusa na biso Sam Kunku na Londres palais du peuple eza koinda lelo pona ba juge ba prêter serment na bango awa to ebité ekozala ndenge nini likambo lamuka na FCC na cage pour lelo ezali somme population baza tellement ebelé na palais du peuple tozo image ensemble na gloire de kese Tresimbelenga pro Glody de Souka palais du peuple eza koinda lelo somme.
Elenga Congo TV, to continuer toujours na kati ya palais du peuple. Donc Ezaya Koina lelo pona ba juge na biso ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mais to ebite est-ce que na ngambu ya Lamuka makambo eza très bien. Na ngambu ya FCC, na ngambu ya cash, donc tous ensemble motendeko. Mbote papa. Tous en palais du peuple. Message noko pesa na batunya so batalo partout dans le monde. Message à Liboso Ezali. Merci d'abord na Nzambe parce que naza croyant. Merci lisusu na ba père fondateur ya IDPS. Na ba démocrate nyons tout bazali ope bazali na libanda IDPS azali ko bunda pona intérêt to koma na niveau to koma na ngolelo nazo senga d'abord Nzambe merci na ba congolais nyons tout ba perda ki makila moto ki ba effort to zo lelo loko to zo comme ya lelo pona événement histoire ya mboka na biso eloko ope ça Liboso merci yango wana merci toza vraiment tozo continuer toujours ko zo ba image. Donc, Tito Kota na Kati Boromona vraiment Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée, ensemble na gloire de Kese, tout le monde peut la police, ne bazali pour la sécurité, ezala na Kati ya palais du peuple donc Moussala ezali kosalama, tout le monde population peut baza tellement ébélé, tout le monde peut ba la moura bazali somme pour la sécurité à président de la République Félix Tshisekedi. Donc toza vraiment pour na kolaksa ndenge makamunyo so ezali ensemble na gloire de Kese. Gloire pour ça na boye pour tous ba image très bien. Tout le monde peut de quoi zali awa ceux qui a repéré ça peut message na Katia Elenga Congo TV motendeko. Bonjour Ndeko, bonjour Ndeko. Bonjour toza ana pain du peuple la ligne juste au ça message pour journal lelo et loba mi trop donc to éviter so to loba ndenge ni po batuna kana bango. Bon, en fait, le Congo est un et indivisible. Nous sommes un peuple uni. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble, à vivre dans la cohésion, dans l'unité. Mais seulement qu'il y a de ces personnes qui ne veulent pas comprendre que le Congo est en train de changer. Le Congo ne reculera plus en arrière parce que maintenant, le chef de l'État, président Félix Tshisekedi, il est là pour l'avancement et pour le progrès de ce pays ici. Voilà. Alors merci, tous les gens comme Soussou, bazan pour ça va passer un message, tous les gens de quoi tout moni, on sait vraiment musala côté sécurité, Motendeko. Nazio a pour passer un message pour tout moni vraiment la police bazali a tout moni banamoura bazali a tout moni vraiment journal lelo na pas ndi peuple za somo. Oui, tozolo baboye, tozo yebsa bandeko nyonso ba congolais. Musala oyo eza na kati ya kosalema lelo awa na palais du peuple. Ezali Moussala o ya mutute eza président de la République te ezali Moussala pour avantage ya bana mboka yango fati azui mukano ya ke bango basala nini ba prêter serment pona kosunga mboka na biso etambola toza kosenga peuple congolais bazala éveillé bayeba que Moussala ndenge zo salema boye ezali Moussala mutu moko te ezali Moussala ya mboka to simbana to kende to tamsa mboka na biso munguna oyo akoya pona hotelemela biso fo peuple to sala nini to telemela ye message eza ndenge wana tozali awa pona mutu te tozali pona mboka yango zomona ba sécurité awa ba soda ba policier na ebite so gloire au filmango oui toza komona ndenge masolo eza kotambola po bati mususu bazomema image Fati non eza likambo Fati te eza likambo mabele likambo mboka tolora soko moni mutu azolo bako Fati Tshisekedi c'est-à-dire mutu wana za infiltré tozobo ya makambo ben infiltré tolingi mboka etambola na baye nous devons d'abord reculer pour eza entrer à mokonzi ya mboka voilà so ba betele maboko to bozongi moi sima to tika entrer za la polele d'accord voilà pesa bilo limite merci pas pesa limite ndenge alors toza na même moral na mokonzi ya mboka totala ndenge makam nyonso ezali na kati ya kosalema puisque batu babandai ko s'attendre te que likambo e ko salema poussa na bwe toza potoloba wapi omona grand poussa na nano totala karo wapi omona mutu normal azoya kotelemela mokonzi ya mboka soki omoni mutu atelemeli mokonzi ya mboka aza mutu mabe aza mutu malamu te mutu wana soka atelemeli mokonzi ya mboka biso tokotelemela ye peuple po toza nsima na ye merci tokotika te merci Ndeko Elenga Congo TV botika biso to sa musana biso bopekisa biso te Martin Engi double vitesse à fusée to la saba image nyonso na malamu na mabe oyo koleka ana pa du peuple botika ngala sa musana ngai la police botika vraiment biso sa musana biso ndenge esengeli donc toza a pona mobulu te toza poto la saba image
donc botika biso tosala mosala ndenge esengeli. Merci tozoba image mosusu gloire de kese.
C'est là. osala interview na CODEPES keba nazopekisa oyo nazoyebi biso naopekisa yo keba tokosala osiko mabe okomokende oloko okende na poule nde so tosala mabe keba bofilme esi te kolia esi kosala eloko moko te na kombo ya UDPS yo finga chef de l'état osala biusoba na kombo papa longola elo Ça c'est quel... Est-ce que vous croyez que ça c'est... Oh là tu es l'ambassadeur. Comment vous pouvez avoir peur d'ennemis? National, bonjour. Alors, tous les on a parlé du peuple, tout le monde tellement ébélé, puis tout le monde mère na yo, et ali bien pour président de la République déjà, Félix Tshisekedi d'Azali Koya, on a mis un message et puis na marambozo les cas. Bref message est que FCC va se déclarer disqualifié, Bango Moko. La politique de chaises vides ne paye pas. Le président de la République va recevoir le serment de juge, majorité populaire Tozawana,
bajuge baokota en fonction badémontrer que balingi justice evanda te mpo basala baabi baboma batu basala bacrime économique et crime social. On est là pour soutenir le président de la République. On en parlera d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Alors merci Fils Moukoko. C'est comme si Boyo Kaneza pété à on est au moni maire dans les habientés. Non, Naza Bomoni travaille en mobilisation. Oh, Tosala qui ça va aller. Merci.